entier quand des arcades, il vient chaîne à venir sika Congo Top TV. On s'abonne de mon radar. Petit émission lelo vraiment tokomeka kozoma mayele no lisusu likambo ezo inquiéter bandeko ebeleza ndeko likambo ndeko na biso lité ya kanda ba nyonso bayebaki bakangaka na concert ya Fally pour artiste munene na mboka na biso Congo mais neti ba comédien batiki ba comédien ba bossen lité ya kanda même ba chroniqueur ba yambaka lité ya kanda partout alobelaka bango sela ba neti batiki bon tozo yo ba misusu pe bazami tozo monaka ken pia na makizembe ko kende baboye ko sala baboye eza nini eza en balinga ka déjà te baloba musu azana pomme belé na mayele non pegiti eza tango eza un dashmo bo bali falansa baloba ba français balobara le propos tenu s'engage que son auteur donc je pense que ndegolité à Kandaso il leur se retrouver d'abord en prison avant que le bandeko ya théâtre d'abord ezali manque à maîtrise manque à boania. Parce que ce hôtel, la Boubouli Yondela, azali grand patron et surtout que sécurité lui conduit et kengelaka presque battu belé. Ba événement belé, bango ba na sécurité. Na ebité ndegolité à Kanda par rapport à envoûtement pe à Libota parce que autaki ko le canapé na émission moko pas passer Emmanuel Dodi. Alobi so bakabeli ko ka mbongo wana ekendaka na ba problème. Ndegolité artistique ngai mwana na yo. Soki bakabeli nga $2000 2000 wana na sala kango eloko te oyo kaka petit frère babeta ki masasi mbongo nyonso ekena malade ba okabelo moi quelque chose mbongo ekeye mususu petit frère abukani ba okabelo quelque chose okomona intel abukani 17 ans de carrière eza témoignage nazo témoigner na koko ya ko étaler vie na na télévision te na luka même na vie ya carrière artistique na koma na mutuka na ngamoko na bandi ko potana na potani na tikala ko koma na ngote papa nzamba zo yokangai 2 semaines yango tozokende na lobite na somba moi épave na nga ya Alex na kei na bimisi 800 na baneko bomba na sombi épave ya Alex papa na ye na zu épave na tie na lupango na lobite ndenge na kosala be mission mikolo na bandeko kenna oba okabelanga na kosoma monter $650 na tia na kati na tia ta filmer na bata maka papa esalinga ta une semaine te mama akende kolanda ndeko na yeba tutie lokole 4 likole bukani susu na komi lisusu na problème il faut na teka lisusu épave wana ça dit nazo kanga motema na niveau nyonso prophète na yebite kena ebisa nga binde ko na ngata bozo sala musala oyo boye ba penzambe c'est très important wana problème na nga souci na biso lisu ba comédien papa tala modèle tozo kufa un mois ici la kato koyoka moko akufi un mois ici la kate moko akufi na minute to ba comédien so ba tunyo sala ni ntenga debris ya ko segisa na minute tozana ndeko na biso dia nazana kati ya morgue sikoyo natala pasi nga nazana ngona famille natala pasi yako lela ya diani nazwe batera bakite lokola zenga mambo azali na lukana nga zenga mambo pona ba problème na biso merci beaucoup ndeko Ken koloto mbuta message topé intervention na ngai papa yango na ba problème ndegolité à Kanda nga jamais na ko souhaiter malheur na ye azali ndeko vraiment asungaka pe biso mingi et surtout tant to lukaka ba invité ndegolité à Kanda pona ko par rapport bandeko à théâtre ba olingalité à Kanda ndengente ba olinga été parce que lité à Kanda outi dans les néa yo yebi ata na groupe moko abima na groupe moko te abimi bolelo azwa ambala ba comédien nyonso na chasser même mutu loko la sai ambala na chasser mutu loko la esobe Aïda nzambe atala biso le so moni to maintenir ba succès et ça parce que to rappelle na moi humilité komi ki sera biso trop ba tumso benga biso ba yuma biso to longwa na ba monde wana parce que ngamona lo bango ngato na zaka na monde ba clash monde sans réflexion mais lelo PM sou pe na zaka na ba parquet wana pamba lelo msu na kota pe prison mais tellement ba lo barake la voix de Dieu et la voix du peuple c'est la voix de Dieu ba pesanga ba conseil titan vous êtes garçon moins intelligent le moins na ba piste wana lelo monique na zongisa po nanga ya intelligent na zongisa po nanga ya ba doué na zongisa po nanga ya bato ba réfléchir saka ndegolité à Kanda je pense que biso ndenge to senga ki déjà pardon pas bouli yondela au monaki chaka Congo na Ken Piana
tomona pe l'honorable Jekoko Mulumba parce que mutu moko talingaka mutu akufa mutu moko alingaka mutu aza na place à prison aza na malade eza ba point moko boye pesaka mutu nyonso pasi so na yoki ke balé na prison na ozonga magata na balé ngo so do ba ennemi étant que un humain je pense que ça l'a bien té ozonga comprendre so na tali ke balé akufi et ça l'a bien té mais je le souhaite pas parce que vous avez la longue vie devant toi au tambola malamu donc on a vu photo ba ko tambolaka tu es tournaka langue cette fois. Ngana koma vraiment prudent. Na koma prudent parce que tant que le ba ke to ba na ifasik ba biloko wana o esengaka ke kota ka biso na ba futilité tu ba ko évitango. Ba biso do sala ba clash mais na kota prison te na koma parquet. Mais l'ité akana na succès. Problème sous grave l'ité akana fois luka nzambe. Oya solo. Parce que moi le bagi sera zuka 800 au $1000. Ezalaka babeti mutu masasi. Oh mutu petit frère abukanaki. Oui, azake pas netinga depuis na koma na ministère ya des affranchis et pas pasteur Emmanuel Dodi. Na bana kolota bandoto ya mabe. Trop. Omona moi si moi bokabona il y a 10 ans til le lotakai. Na telemela ngo pa nzambe. Ezala basi misuzo zala ina bango. Mais azolinga chèque na yo. Azolinga yo orupe. Nazwa ba prophétie ebele. Nzamba tindaki ngai abisinga ke kende ko luka vrai nzambe c'est pas Manuel pas pasteur Emmanuel Dodi le vrai prophète de la nation le lozo mona nzamba zo effacer ba blessure nzamba zo effacer ba condamnation nzamba zo effacer minyoko wana nyoso nazaki na minyololo nazaki nango ya monde à ténèbres photo yebaka batu su batala biso na misu ya malonga te misu batala biso na misu mo ya mabe donc pasteur lité akanda pona ngana loba kimi ezali pa na ye Boubouli yondela azali être humain le rôle biso azana motema ya mama parce que azape na ba frère ya mibali a olingate ke affaire souffrit mututi na suka yemoko andimi yango na sur l'honorable Jekoko Mulumba alobaki ke mba kozwa engagement na biki au courant de semaine le lot déjà toza week-end toi vendredi je crois tito comme lobby même dimanche ba vraiment mama na prison ndeko na biso lité ya kanda akoza libanda mais azwa vraiment réflexion ya malonga akoma ipe kotake batu ko finga batu tango le batu théâtre na bazala attaquer bazala victime bango na bango balingana raté ba mona lité akanda ye ay ko sa succès place à bimela batu ba yebité asali ba mariage asoma mutuka afutela ndako ya $500 c'est pas facile même ngai moko peki dans le parallèle ako futela ndako ya $500 loba ndenge madame Chimène Mercedes ndenga zunga en charge boye peut-être na rozala ndenge na tambolaka na manike de John lelo batu bakomo lobalanga pegi titan to futelo ndako à 300 to futelo ndako à 250 mais pasteur lité ya kanda il était allé plus loin ya ko lobage na ko finga bakambo salité mama salité ça englobe beaucoup de choses et ça mambo bako mama namir o lité ya kanda ngaka éviter bubuli yo a ko linga yango te donc pona nga na ko tia vraiment commentaire te parce que muninga frère Yaya ngana pesa ke respect minga linganga makasi alinganga vraiment makasi je pense que nzambe ya lola akosunga ye akobatela ye bisika azali tia voilà nzamba kosunga ya kobatela tia komiza conseil ya petit mais petit tiamba te ba déclarer to tika na sujet ngwe belete question suka ke fali pour pezaka concert na ye il pouvait aussi dire un mot na grand frère na Boubou Liondela pour prendre ngwe ça peser. Bon, malgré un tournage, aujourd'hui, il fallait aller à Tanzanie, il continuer il fallait attirer au Congo. Il y a aucun penazo bunda pour non, d'abord, ezalaki eloko il faut yeba. Fallait pour pas établir nouveau condition plutôt na podium na yé. C'est pour cela que la sécurité, il y avait des policiers, il y avait même les kondi. Fallait azolinga a même ma musique na biso auto yeba parce que so tali na podium a wenge zala kara soko au moni wera mati au côté au bureau côté batu tout ba mata. Je pense que zaki opportunité mo boye fallait nga gata la soki est-ce que système ya sika o nga s'adapter soki ko simba mais ba zaki intoxication nene ya boulé le rôle la serre même la madinga akokufa siko babiloko basalaki ba corna bango na okota te parce que ezala noela ezala nene ana adam moi na classe na biso da serre nanga nene a côté là mambe belé jamais na koya ko confirmer que nene a escroqué nene a volé non je peux pas le faire nene a considérer nga makasi na kenda kananda kunena liaka
Noela madinga kabila nga ba $100 oyo tozelaka ya batapoto mais Noela pesa nga na Kisasa. Mais na oye bisao ata okabila ken pia na $300 ken ken azaki na problème mwana. Nene alobi benga Noela madinga to mona lokwa ba fanti ken kokoma koma boy 300. Nga uzum suna kutaneka na Saint Albert na yaka messe ya grande sœur ba Chibos de la Rue. Tata bo Noela madinga le parallelo kwa mingi babenga le parallelo yo pe misika mena moi mikolo moi bongo ezongi kota na restaurant na l'année na restaurant fay na bise mère boss habité ko benga nga mère boss nga na sœur na yo voilà sœur na yo musala yo salaka nga pe na sala titan yo pe nzu fo luko kota na ba kopora moi courageux Noela madinga kutu déjà la kakinga pona abi nga la déjà na passeport na nga na déjà na mara mususu lelo ko fungula nga pe na ko mokina ba Chine wana tema na linga pe moi forme trop na linga na ba kiseye me nga mamba forme te nga fona kota kopa immobilier na ba noteka ba biloka ba kenkeleri ba biloka immobilier na ba noteka za ref nga bisinga to sola ti lelo to kutana te parce que pa ya téléphone na pasia yo yeba ko manja mutu asimba déjà ba 2 millions kala ka so koti na ma campagne ata na ba 10 makpangu na ma campagne $2 millions. Yo mona Noela na mona ba ventire voilà to continue après Nene moi ça mikate après Nene ya ba ko sala affaire ngo siko ba sali Nene a porté disparu alors roi yo ko pesa ngel lo mo bo par exemple iPhone pegi kendo teka nazo mona na te emso yo ka déjà que na teka déjà iPhone na ela mbongo te c'est un peu ça na si ba ser nga lo na osenga na Nene ya kelokelo luka ser na yo Noela madinga soit bo simisi buka lupangu soit bo luki ba conclusion soit ozongisi biloko soka ezali ata ndambu Noela madinga fimo bo azaka ne calme ata fimo pa kana moté ya malamu talaka ndenga zala azaka ne problématique te na sûr que ozala problème entre sœur et sœur ozo comprendre grande sœur na petite sœur bakosola bien parce que apesa Nene ya confiance ou ko pesa même baleki na propre mais apesa yango pa Nene parce que lelo batimusu balinga ko pesa ka bande ko na bango propre ba confiance akozama mutalibanda lokola mama Chimène Mercedes Zema abi pegi titan masolo mozo sale manakatanga faut beta moi vite fait o s'occuper pe moi na branchement na ko pesa c'est un peu ça azabe na ba famille ape na bandeko donc pona lisolo Nene ya kelokelo a ser na biso alingaki a se suicider mais biso do pesier conseil abatela mwana na biso Stefano mwana kitoko bato belé ba luka bana ba ozo bana te Nene ya to na posa na yo mais batela réputation na yo bien internet dika muso eza mukiebwe e kokoma. Donc pour nga nazo souhaiter beau vent entre bandeko na mibale bayoka na marambo elekana to ape na besoin réputation Nene ya ezala kitoko quoi. Voilà réputation Nene ya le linge sale se lave en famille bayoka na bango mibale ba chaper entre bango. Simon Kulula question tunaki ya Nene yo moko yebi oyoki eyano ya Pegi Titan mais Pegi Titan likamusu ezali awa ya ndeko na biso Sœur Peniel olobela makambo mbale belo pesa ba leçon morale au côté la kutu ke musala nzambe ba faire chiaka ete follow ba Sœur Peniel te follow ba masolo ya Sœur Marchandise a commis Sœur Marchandise mais Marchandise a Denis donc Peniel a commis Marchandise a Denis ba benga le coach to mona ki ke Peniel aki na poto Peniel la bali Peniel pili ba photo minute Peniel na Kinshasa mais makambo Peniel la sa na Kinshasa Titan olobela makambo trop to tika passer Mike Kalamba et Musala Batanzama continuer Peniel ko continuer ko faire chier na Kinshasa de près ou bien non parce que baloba na relation so esimite fo tika ba força nature te nzamba opesora oya yo na eba te frère Mike Kalamba so daki conviction ma nzambe ou bien zaki songe nzambe sinaka ba la Peniel ngana lobi yango na ça sous ba relation mo lusute parce que ba relation stérile te ngai ka mobile na la victime ya bolingo victime ya kopesa mbongo victime ya komonela omani basi misu ba yeba te so mobile lingi yo foza la soumise basi balinga mibali basi lelo ba mo lingake alinga mobile ata o faire chier ata o sale mabe parce que ngai fa mai kalambai na ebite ngai lelo so mwasi obotelinga bana na ebite so na ko faire souffrir yo c'est impossible c'est impossible c'est un biso Peniel azaki mwasi ya vie ya mai kalambai te yango zo mona ba mariage mso ezo salemaka ezala ba mariage moko ya ba profit et toi dans ba mariage moko parce que na mona ki muninga x abalaki ngape na bala ngana lobi ngo na osala sous erreur wana te ya ko s'engager kana fi moko boye on a monika parce que azaki kitoko moni tulanga ni
kitoko ya chance faire. Est-ce que oyebi? Mais c'est un biso wana ozotanga c'est marchandise wana. C'est un biso marchandise. Autaki na bagoma kuna. Tala kaka mwana ya pasteur. Mais ozotika la moitié ni yo moko biloko yozo sala oye ko meka yango. Oko pesa ba mannequin tele wa ba Didi Stone ba tebele bazali ba meka bilamba wana. C'est que Peniel a ko sala neki ndumba na internet. Frère Mike Kalambai dans ta présence ministère eza église oyo de fois pe na kenara baloba to sala ba blague biso na biso mena basal na nzambe te. Même le pasteur Denis Les lelo ba pasteur ba déplorer na comportement na ye. Mais pour na ngape na mona pasteur Denis Les a raison. À sa hypocrisie te ba oh ba yaka nzambe aya lati cravate lati lunettes makamba sala na kuku et pas nzambe ba juger. Ba tu lora pasteur Denis Les ko mona ka bino bo mona mamba osala. Mais M2 aza pa ba pasteur ba okota lola. Oh ya ça na mpoisi ça oh baninga basala na kuku. Oh ba basala na kuku. Nga lo bango Denis Les a kokota lola. Toza awa. Odo yo c'est bani makamba ça na Peniel. Kokota lola il est ouvert. Le pasteur Denis Les il est ouvert. Il est clair et précis, il est net. C'est quelqu'un de l'honnêteté spirituelle. Donc les lois Denis Les a trouvé les Peniel mobile yo c'est plana yo. Te ko trouver le mobile c'est trop dur. À cause ngate ke azala le roi ser moro bonde ba te kakaye on dirait ba marchandise non dans la vie c'est pas comme ça. Un conseil venant de ta part pour y a pas à Peniel to comme na souka to tika na question. Nga na suba mbasi conseil te. Ana aza nyonso moi si azala nango. Siko conseil ni na pesa. Ana nyonso. Eloko Peniel azala ngonga na nango te. Siko yebisanga. Na ko pesa conseil te. Aza maîtresse ya vie na ye. Ayebi o ya zo sala. Peniel a déjà une grande fille, mère de 2 enfants. En plus, moi, un pasteur. Yobi pasteur, papa na bango, pasteur Kassongo. Grand pasteur na kati ya États-Unis. Mais, azo bebi sa image ya famille. On a ba famille mo très bien. Mais yé na ebité ce que ça envoûtement, ce pesa nini. Yango azo linga pe parce que pasteur Denis Les aloba ne vérité. Ya zane le roi ba ken piana, zane nema le roi la ba nani. Batono soye ba mitou etika na Maroc. Alors ba janvier, pasteur Denis Les il accepte. Vaut mieux que vous allez hypocrite que vous l'acceptez vie na ba tu ba yé ba onde ngoza parce que ça pasteur. Boye bi marambo asala na mboka oyo. Mais Peniel alinga za libaku na ye parce que lelo ba tebele ba komi ko manquer le sous Denis Les si grave, c'est dû à Peniel. Peniel lelo ko yo luka awa na oye baté. O mele ba tebele, ya to yesa ba tebele. Boye la ka o na kende poto nga loba ki yango. Nga 2022 toza a na sa tourner ya monde ochatembe 2022 oh mamna lo ba Christian Zawa yebi yango mamna lo ba Divine yebi yango mamna lo ba madame Chimène honorable Chimène Mercedes tara madame Chimène Mercedes to ba age moko ma coordonnatrice à initiative plus ta mambo sa na katanga ozo mpa papa ebele bana ba poto wana soko kei na ba poto omona ba ona ba photo nga na fana Saint-Pétersbourg na liesa batu kana monde internet na liesa batu ebele pe na kabela ba 20 euros mona maya olela ba fana na palais 10 personnes ba futaka $20 mais nga nza ba pesa nga chance ko kende na koma poto na kena mama na ndaku ndenge mona ndaku place ba komi les bandal nga na koma mbala moko mundela pesa ngai visa ya résidence kena okende epa ya mutu na résidence donc ba tebele bazo ba opportunité en ati. Vous comprenez? Ba de belé zo ba vie. Ba camarade na ngani so ba zo ba vie. Ba camarade na nga ba banquier. Ba camarade na ngai ba talaka na ba ministère. Neti camarade na ngozo mona Serge Azoya aw. Mwana bandal. So pesa nga maganga za pe kuluna, anga bandola nda ba musicien, bo finga biso bana bandal. Mais masala nga Serge aza marié. Ata mona mutuka potote. Parce que belé ba olela mamba poto wana bazana eloko te. Yanga na Kishasa na mona ba réalité. Voilà petit to comme na souka obeti masola masa non Serge. To comme na souka émission na biso to za conclusion na yo. Mais moi question moi muki etika laki makambo ya Koffi Olomide na Nati Lokole. Nia sango zo mona ngone Nati Lokole mangaki Koffi to apese ne ka réponse pour ndoko mona banzora ma ba pilipili na makambo. Papa même ngai ne na aboué na za plein de talents, doué de talents so ebisanga na salle lozamba zamba. Na minute na olingate. Voilà donc Peggy Tita conclure par Oboya nae message na ya suka bambote no pa banana so Nati Lokole aza chroniqueur nga na yebi parcours na ye adenga tangi ba chic na ya bandi na radio abandi na pasi lelo
jamais nga na olingaka Koffi Olomide pe akende achas vivre na biso na tanga pasi donc azali na kaka moni bato ebele ezanga bangoni kozala clair donc ye azalaki clair très clair zo comprendre azalaki très clair. Voilà Peggy Tita to retenir ni pas na yo ba remerciement no pas na to comme diana suka. Donc to retenir kaka nous sommes là pour communiquer informer. Je pense que nga loba sou mabete na longa ba piste na mon choix intellectuel. Je pense que le Nzambe asungi pe biso to lia pe ba mbongo to la pe bien ba tumsu ba monaka biso ondire to kobonga raté na ba vie mais ozomona santé hein. Moi santé ça. Odia kitoko. Nga na ça na film to kana ba divine ba vadita mwe. To à l'aise. Taka na peso exemple masa na nga Gino potote. Aleki ba ya belé ba na Paris wana. Voilà, comprenez, c'est Peggy Titanga, le même maman. Moi, de 12, moi, na bandal. A cause n'est pas côté Copa Bilamba. A cause à personne, aime toi comme Kuluna, aime sous héros, mais la bangi, mais t'as l'autre, mon amour, à marier. Donc, qui n'est tokos? Oh, yaya, n'a la mon réalité. N'a un résident à Saint-Pétersbourg, so Chetembe. Pour la rabakangi frontière à Russie, si on a besoin d'un lobby dans Zonga. Peggy Tita, bah, remercie, bah, moi, t'es non pas nani. Yo, katangai. Nakati ote, mais monsieur. Mobimba, vrai ou faux? Papa, mutuno sa télé internet a dit que Peggy Titan le parallèle. Kin 24. Te combien nga kin te yo changa kin nga changa nga na manique de John. Mais c'est non za kin 24. Nga za kin 24 te ba pesa nga kombe pas fali pour na interview. Chronique nini ya ka internet na sala interview na fali na français. Azati. Yo za France 24. Nga na France 24 combien nga kin 24 te mais ba tu poto ba nga nga les parallélos. Parallélogramme na mesura tous les chroniqueurs. Oh Frank Stemai, oh Vincent Toulouse, oh Nani, oh Ken Piana. C'est Ken a patron nangai. Oh Karine Mokonzi. Ken a patron nangai. Karine Mokonzi mutasala na bima. Oh Anel Kabafosa. Eh on dit mano bato. On dit no bobo sanaka. On dit mano. On dit nga lelo ata lelo na na Ken te. Yeba yango na kopesa ka respect. Voilà. Na ko ndimaka Ken ata ba kopesa nga $10,000. Parce que lelo ti naza bo lelo na opesa. Na opesa exemple. Parce que manique de John a voilà, tu le no pitching business au lingi libanga koma benga. Ciao.